Batu ebele baza komitungisama na mwana makangu. Mwana makangu azalaka na ndenge mususu. Na ndenge mususu mwana makangu azalaka te. Mwana makangu mingi bayebeli yango na ndenge oyo mutu boboti na ye bosala mariage te babengaka bango bana makangu, me ezalaka bongo te. Mwana makangu kote mususu ezali, kote mususu mwana makangu ezalaka te. Na ndenge nini? Na ndenge nini? Oyo alingi tokabola na ye mwa lisolo ya kimwana makangu, ya mwana makangu ebongi alandanga. Oyo pe asepelaka ayoka ata buzoba to makambo ezanga tina ebongi kaka alandanga. Po wana ezali especialité nanga makambo ezanga tina na buzoba. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki yo olingani na molongani na yo, olingani na ndeko mobali, bokei bowuti France, bokomi na Belgique, bobalani, non, bosangani ndako moko oyo bato bakoma koloba yaka tovwanda. Me yaka tovwanda na biso ezalaka te. Ezali deja libala, yaka tosala bolingo. Tangu bokomi ndako moko, boboti bana, sanko pesa mbongo libala, sanko bala. Bana oyo boza kobota, bazali bana makangu te. Bazali bana moko te ya makangu. Soki pe oza na mwasi, ovandi na ye, obumeli na ye, abota bana ti bakomi mikolo, bango pe bazobota, bazakaka bana makangu te. Bien sûr mingi balobaka ke soki babala yo te ozali mwana makangu. Soki pe mobali moko aza na mwasi moko azali confirmé, azwi mwasi mususu ya mibale, deuxième bureau, azali confirmé, ayebani donke, tango nazoloba aza confirmé, bayebi yeke azali mwasi deuxième bureau, mwasi ya mibale ya ndeko mobali oyo. Mwasi ya liboso ayebi peke mobali nanga aza na mwasi mususu deuxième bureau. Deuxième bureau pa yebi ke mobali nanga aza na mwasi mususu premier bureau. Bana nyonso bakobota ata babala bango te, bazali bana makangu te. Boyeba eza bongo. Bien sûr ndenge eza wana babengaka bango na lopoto soki banani, wana eza lopoto. Me na biso, na coutume na biso, na tradition na biso ya batu mwindu, ya babantu, bana makangu bazala te. Bien sûr eza nécessaire, foko pesa mbongo libala, foko sala mariage coutumier, pote famille ezala assuré, pote bakoko basepela. Me bana bazalaka ya makangu te. Sikoyo na sens nini mwana azali ya makangu? Wana ezali simple. Pona nini mwana akokozala ya makangu? Donc mwana kutu akokozala ya makangu te, me pona nini bobengaka mwana ya makangu? Tokei sikoyo na sens bobengaka. Po mwana moko te na mokili oyo aza mwana makangu, fokolanda yango malamu. Po tang mususu ndenge na bando expliquer bo comprenaki bien te. Me na lobike na sens nini mwana mususu fo bobenga ye bolobake mwana makangu. Bobenga ye te me boloba mwana makangu. To batu balobaka mwana makangu. Bien sûr na lobi bien. Na bandela bisika wana malembe pote ekota bino na matoi. Mutu oyo aboti na mwasi ya liboso ya mibale bazali
basi mibale bayebani bana baza ya makangu te. Mutu aboti na mwasi bakabwani aza kaka mwana makangu te. Nalobi lisusu bana tu oyo babotama mwana moko te azali ya makangu. Me sikoyo na moma nini baitilizaka oyo mwana makangu? Oui, sikoyo nalobi yango bien. Koutilize mwana makangu, bien sûr mwana wana aza ya makangu te, me bazobenge mwana makangu. Pourquoi? Ezali boye. Ezali yo soki oza na mwasi obombaka ki ozobima na mwasi mosusu. Sikoyo mwasi wana babengake nani? Bakoloba aza makangu na yo. Donc lokola bato bayebike ozalaka na makangu, yo moko bolobike na kei pa ya makangu nanga, elakisi soki osente aboti batu mutu babandoloba toketala oyo aleki kuna mwana ya makangu ya Kingandi, mwana ya makangu ya Papa Robo. Bien sûr mwana wana azali mwana makangu te, mezali terme oyo mama na ye bozo benge makangu ya mutu wana. Automatiquement soki mwana wana abotami ezali neti fo babenge pe bongo mwana makangu. Me mwana makangu azalaka te, me modèle bozo memela vie yango bazo benga ye bongo. Pona famille wana bisika mwana wana abotami aza considéré mwana makangu te. Me soki mama na ye bozo traité makangu, mwana pe automatique azobima makangu. Eza kaka na ba mama te. Ekokozala yo papa oza na mwasi na yo, mwasi na yo adekone abimaka na mutu moko, mutu wana kote kuna bayebike mwasi wana libala azali makangu ya mutu boye. Alors soki mwasi wana libala aboti ata mwana wana azobima neti ya papa bazane ndako moko, kuna bako considérer mwana wana ya makangu, parce que muta chezemi na couple wana ezali makangu ya mwasi wana. Elingi koloba boye, même yo obalana religieux, bosala mariage oyo y'église, bosali bakoutumier, bobengisi 5000 personnes, bokangi Bercy. Mais soki mwasi na yo adekonaka akezwa zemi ya mutu mususu, mutu wana sikoyo soki batetaka aza makangu, mwasi wana pa tetaka, mubali wana bimake na mayele aza makangu na ye, automatique wana mwasi wana yemoka yebike mwano na boti aza ya mobali nanga ya ndako te, mobali nanga otovandaka nete, mazali mwana ya makangu nanga. Donc lokola aza mwana makangu na ye, sikoyo ezobima neti mwana makangu. Me mwana makangu azalaka te. Me na ndenge ya koloba, oui mutakoki koloba mwana makangu, me lakisi teke mwana wana azali mwana makangu. Ezaneti mama oyo atekaka mikate, mwana ne bakobenga ye mwana mama mikate. Me mwana wana azali mikate ya munene te mutu ebota ye. Ndenge moko mwana ya makangu, en tout cas bozwila kango toujours na mauvais sens te. Ezali nde soki bolingi bozwango na position ya bien, eloko liboso fobotika kobenga koluka ki makangu na nko. Soko omoni mutu olinga obenga ye makangu, ou bien mwasi boy makangu, ou bien komisa boy makangu. Do tango zocha makangu, mwana kobota pe makangu. Donc mwana ya makangu. Soki mwasi ozobota na ye mama ya makala, mwana pa zobotama na mama oyo atekaka makala, okoloba mama oyo makala, oyo mwana mama makala. Donc akomi mwana mama makala, ndenge moko mwana makangu. Donc soki lelo yo etikala ebamba mabongo na biso bana makangu, ezalaka injire ou bien kote mususu ebimaka injire te, pona kokitisa mutu po balakisaki ozalaki makangu yango botaki mwana oyo. Yo odekonaki yango botaki mwana oyo. Me mwana makangu azalaka te na kati na biso.
bana nyonso babotama bazali ya makangu te. Même awa na poto bana ebele babotama bazala ya makangu te. Même bakoko na biso o babotama même basala ba mariage te bazala bana makangu te. Même Adam na Eva tango bazala sanganaki basalaki mariage te bapesaki pe mbongo ya Eve apesa soki Adam apesaki pe mbongo alibala te me babotaki bana babotaki na ndimi teke bazalaki bana makangu. Bien sûr nazalaki te nayelaki pete nayebi pete Adam soka soki mbongo wapi po apesa nayebi pete soka pesaki na bapara nini po babota na Eve. Me bana babotaki bango mibale babotaki bana makangu te babotaki bana lokola pe bazalaki bango mibale. Alors namoni mutu moko te azwaki mutu mususu po babenge makangu. Elingi koloba bana makangu bazalaka te bazala te banda mokili ebanda ti mokili kokufa bakozala te. Oyo nyonso tosalaka na mokili oyo eza ba symbole oyo esalami kaka wana se ewuti nango même pas na likolo. Bien sûr bokoloba ekomama na Bible toyebi Bible ekomama nde na batu pe Bible bokolobake balongolaka te babakisaka te wana susu bomikosanaka parce que Bible chaque année, chaque 5 ans, chaque 10 ans, babakisaka. Ou bien chaque siècle, babakisaka. Oya tembe bokende koluka Bible ya 1400, 1500, 1600 eza nango na Vatican bokomona en tout cas makambu bakoma ezalaki muke bokomona ba verset mususu neti babakisa ata ba verset ngo ezalaki me okomona ezalaki na phrase moko lelo ekoma na 3 phrases 5 phrases elakisi même Bible même liloba nyonso ezala Coran ezala maloba nini babakisaka tout le temps. Yango wana mwana makangu azalaka te me mwana makangu babengaka selon mutu ozo considérer makangu. Ndenge moko balobaka mwana mbanda ezape azateki abotama mbanda me mama nae babengi ye mbanda to papa nae mbanda bakomoloba mwana mbanda. Mwana makangu pe ndenge moko. Bien sûr biso to considérer kango pote bapesa mbongo libala te pote bapesaki eloko te yango mwana wana fazala ndenge babenga yango na français to na lingala bokanisi ezali nde foko benga ngo mwana makangu to batu babenga kango bongo eza bongo te po soki ezali bongo foko banda na Adam na Eve babotaki bana makangu mais soki bango babotaki bana makangu te donc mwana makangu azalaka te makangu nde soka boti mwana balakisaka mwana aleki aza ya makangu ya papa robo na kanisa wana eza susu moko ya buzoba nanga sina ebisaki bino na lobaka mingi buzoba pamba te eza spécialité nangai bubanga te oyo alinga yoka buzoba mususu akolanda oyo alingi ayoka ba bêtise mususu kobosana te place na yo ezali awa bongo oyo alingi toyoka bilenge rando yaka kaka na site oyo tokokabola rando kitoko pe tolela rando na ndenge ya kosakana te wana tu spécialité na ngai na sukisi awa botikala malamu bamakangu nyonso me bana na bino baza ya bamakangu te oyo pe akokoza la makangu nanga amitungisa te soki na tie mokumba mwana akozala ya makangu te oyo pe abotaki nanga mwana aza ya makangu te na kanisa oyebi yango pe malamu na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de ça qui toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne de ça qui toko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ama danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.